Ce n'est pas parce que vous avez l'argent, mais c'est parce que vous aimez les gens. Nous vous en convions cette étape chaleureuse de votre majestueuse présence remarquablement distinguée. Ayoki bosenga na nganza mbaka basa ye Ayoki suje na ngaye zabando Nazalaka lokater apesinga lopango Natabolaka makolo Lelo na komina mokukanga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga yeso yeso Apambolinga yeso yeso Yes, I'm bamboo. Chilobo. Yes, I'm a patina. Azanzame. La ligo beta monolo de Sika Ezali. Beta monolo. Comme la fils du prophète. Pas dans le royaume de Dieu. Pas dans le centre de réveil. Nous sommes bougés. Nous sommes bougés. Obina Kawapie. On a pas mon aïe ingénieur. On est ensemble. Là, il y a ce moment que nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. La paix ensemble, les aouapi, ceux qui ne savent pas ce Lingana. 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 Loba kele kele. Salam, salam, salam.
ya bisenga senga senga nalebi ya pesa makabela na bisenga senga Yesu moko niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko niye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi ya bisenga senga senga Lokotanga Yesu Yesu Lokotanga Yesu Yesu Lokotanga Jésus Otikanga iti Lokotanga yo Lokolanga Yesu Yesu Lokolanga Yesu Yesu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe nakotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobina obina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelanga nzambe nazobimela azanzamba bosolo oyo nasakoye nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Kombama na yo Yesu Kombama Chirubu Yesu na lingina tatola Yesu Papa na lingina témoigner Sambalo na ye Kapena tatola bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Sambalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu
bisenga senga nzamba londa nalemi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalemi vi ya bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebite makambo nzamba asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu apambolinga Yesu apambolinga Chilobo Yesu apambolinga Yesu lokotinga pesitino aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waki bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele chini sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. Bonsoir.
précisément 19 heures juste. C'est laquelle nous sommes convenus que ce soir, nous sommes 27 octobre 2023. Mesdames et messieurs, nous célébrons ce qu'on appelle un mariage général. Alors, avant de commencer, je voudrais féliciter Nalimina féliciter Bakolo Bazali, Bazaki Kitoko Makasi et Balati Kitoko Makasi. En tout cas, je vous félicite, Mino Bolati Kitoko Makasi, Bozate Kitoko Makasi. Merci à vous. Mais Nazali Baby Sabino, le logo, Mouta Kitoko Awa Sante, Oya Nicolas Tapé Awa Asante. Et je vous compte, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous recevons le beau gars et la belle, le roi et la reine, le meilleur sapeur et la meilleure sapeuse. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo yo. Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye, batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye, batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye, batu bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako, mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba zwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nsamba asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembe nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembe nzamba libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo, nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba londa ye. Nazalaka lokater apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka nga yoyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga Chilobo.
bokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. Bisenga nzamba londa nalemi via pesanga kabela nga bisenga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalemi via bisenga nzamba londa ye lokota ngai yeso lokotanga yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yesu tombolanga yesu tombolanga yoyo Fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga Alléluia chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso
Nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele longisanga yesu nalebi bia bisenga nalebi bia pesanga kabelanga bisenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bia bisenga nzambe alonda ye lokotanga yesu lokotanga yesu lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yesu tombolanga yesu tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yesu apambolinga yesu Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy
ensemble. Na Yesu longo tozomata. Tozomata. Mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola yo? Lingana. Loba kele. Sina. Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia. 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 Père, nous sentons ton amour ce soir. Nous nous sentons sécurisés de ta faveur. Il y a quelque chose à nous qui nous porte ta gloire. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, avant de se marier, dans les gens qui ont signalé que à date au Sambeli, Amen, et là les sous il faut tout bien la sécurité. Les sous moi les allés les sous moi yamutema. Les sous moi yamutema mabe. Ba marié to yami ba moto zala qui a osepé la kutu ba bani saki bino. Mais ba marié ba ça à côté les mains. Ba ça à côté les mains. Bino si vous vivez qui déjà pour vendre et ça signe à mutema mabe. Est-ce que biso nyonso to yeko tout bien les sous moi il y a monté ma mabe, il y a ça le corps va marier s'il vous plaît. N'est-ce pas à côté les mains. Est-ce que côté les mains biso pas to péter les mains boko par casser s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko. Marco est né à Kinshasa le 11 octobre
Nous saluons la mémoire remarquablement sentie ce soir. La présence de Papa Baélé et Yves Vincent, à présent assis à la main de Dieu le Père, avec les anges, en train de louer Dieu, votre mariage. Est-ce que, mesdames et messieurs, nous pouvons saluer la mémoire de Papa Vincent, s'il vous plaît? Mettez un mot pour Papa Vincent, s'il vous plaît. J'appelle Maman Bodo. Berthe. Où est maman? Maman! Maman Yaka! Maman Yaka! Tout le monde a quelqu'un qui est Kuna. Ah, tout le monde. Madame Berthe, votre visage me dit quelque chose. Vous fûtes la première citoyenne de la commune de Badalouda. Oh, vous êtes mon sur le nom de Badalouda. Je vous connais. Ils vous connaissent tous ici. Est-ce qu'on peut applaudir cette personne? Merci. Merci, maman. C'est-à-dire une femme intellectuelle. Monsieur Marco Bar, après avoir suivi un cursus normal d'études, il a été à l'intérieur de Kikwita. Et après, il a poursuivi ses études supérieures à la faculté de médecine de l'université technologique Campus. Il est médecin. Maintenant, médecin, maman. Il est aussi berger, un fervent serviteur de Dieu, berger de l'église Shalom, responsable du 3e culte et de l'équipe de l'évangélisation. Est-ce que Bandiville Shalom, Azali peut molakisi, atangisaka, apesaka cours ya la science zoologique, anatomique, physique. Voilà la école Shalom, la école Vigneron. Azali comptable à Montakambo, à Foutakabadou. Monsieur Marco, Aliette Kamade pendant les lotis, dit année au aussi. Aliga Kabale football, et puis après Takabé Bali. C'est un grand défenseur, un grand passeur. Après Takabé équipe, les As, on l'appelle efficace. Molongani, il y a Papa Baélé Ikongo Marco, ceux qui ont Zanyawa, Tosengi Nao Telema, voilà Tobengi Madame Baélé Mosso, Kiese, Mahanaï. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo
nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba merci. Peut-être maman s'il vous plaît. Madame Baérenge Bosso Kiese Manaïm est la privilégiée de tout le monde sur cette terre parce que pour une fois dans l'histoire, nous avons un individu qui a 2 pères et 2 mères. Mesdames et messieurs, Madame Baérenge Bosso Kiese Manaïm, après avoir été née à Kinshasa le 10 avril de la même année avec la sœur Namarite, elle est exceptionnelle et elle a le grand privilège d'avoir 2 pères et 2 mères. Mesdames et messieurs, j'appelle pour vous Papa Koki Malandi Richard. Papa Koki Malandi Richard est là parmi nous ce soir, le premier père spirituel de son église. Mesdames et messieurs, il est là. Alors je vous présente aussi la mémoire de Papa Mosso Josué, de votre mémoire. Est-ce que vous pouvez applaudir la mémoire du père Boulogite? Mesdames et messieurs, j'appelle pour vous Maman Foula, madame de Barbine. Maman Barbine est où? Elle est empêchée, elle est à Rwanda, au Canada. Ah, Canada maintenant. Ah, le Canada. Pardon, mais Maman Mabika Unida. Maman, félicitations. Vous grandissez mais toujours belle. Maman, merci. Donnez la maman s'il vous plaît. Mettez la maman s'il vous plaît. Elle est originaire du Congo central. Elle est de Matimba. Elle est Mutandu du Nufu, issue d'une famille étendue dans les 5 continents. Elle a étudié au lycée Motema Pico. Après, elle a fait ses études supérieures en économie et développement à l'Université catholique du Congo. Elle est fervente de Dieu, monitrice de l'église Shalom. Elle est directrice pédagogique de l'école chrétienne Shalom. Elle est directrice exécutive du renfort RDC, ambassadrice de paix auprès de la MONUSCO. Elle préfère beaucoup manger les wangila et les moulous. Centre d'intérêt, Madame Baélenge trouve son plaisir la Kolia, la Kotanga, et la Kosala Barandoni. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons applaudir très fort? na yo papa nanga monisanga loboko na yo
Naipa na yo Mosantu yo Monisanga loboko na yo Zamba lolo yo Azo sale Zamba lolo Azo sale Naipa na yo Papa nanga Monisanga loboko na yo Naipa na yo Mosantu yo Monisanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Zamba kaba sangolwe Azo sale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kumbamba na yo Jésus. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Bisenga senga sanga lole Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga sanga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu, Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirubu Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bino boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pamoja kombama na yo Yesu kombama tirubu Yesu nalingi na tatola Yesu papa nalingi na témoigner nzamba ndola ye kapena tatola bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzamba kabasa ye yoka shije na nga ye nzamba ndola ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo longisanga Yesu Yesu longisanga Yesu Yesu longisanga Yesu Yesu longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai
Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebika bisenga-senga nsanga londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina Opekisanga te Oyebi te makambo nsamba salelanga Unabina buye Nzambe nazobinela Azanzamba bosolo Oyo nasa koyembela Yende zamba libela Nzambe nazoyembela Azanzamba bosolo Oyo nasa koteya Yende zamba libela Lelelelelelele Nalingi mobaloyo Nalingi mobaloyo Yesu Azanzambe Ayoki bosenga na nga Nzamba kabasa ye Ayoki sije na nga ye Nzamba londa ye Nazalaka lokate apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo nakomi na motuka ngayoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Azanzambe Nalingo beta mololo bisika ezali yo Beta mololo Wamba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouger Obinaka wapie Kola pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomata Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo Lingana Loba kelekele Salango Syndicat Que Dieu vous bénisse Mama If Love is crazy Love is funny José Baila Najo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te Bazana mboka nini bazana France mususa za na Belgique ekoma kate Oh mais bazali kuyiba ah na rembe na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service
JP Service Otelelo Économie internationale. Tata na ngai JP Service merci. Ta biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JP Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JP Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JP Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza na tena Braza continue JP Service akakuna ezali soki baneke Angolais narite nanga Angolais vezeli JP Service etat des amis Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola taper kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229.